Prenez de la peine, c'est l'effort qui manque à la moi. La bête à l'ibanga pour te mettre. La kabibi. Bota la lisusu ndenge ba jeune ba se débrouiller ba jeune et à la réalité des jeunesses na biso et à la que faire. Vaut mieux vivre comme ça qu'être un bandit et un kuluna et celui qui se débrouille comme ça. Voilà. Ne dit budget bilo non boza combien? Budget bilo on a nyoso so tali nyoso za moins de $100. Wow. Pour y resoma na lupango toyebite wana nzamba so. Papa on t'a pour on mo ya mais on kuta ndeti bo père de 4 enfants. Bana mi balé bazotanga mi balé pe bazana ndako na sa sika na ngamoko na bana. Maintenant na otambola beaucoup la peine à menace ya jipa la police pe ba bakanyo bilamba nyonso bakanyo bilamba journée no pe ke kaka bala no pe na komona pe balani za système où beton na kola boando sala bo oyoka kota salami ah bino be boando yiba biso oyoka olakisi très au kata awa mettons au kati na te ba boye bango oyoka nzoka audio tino côté wana kati o betango boye ah eloko yo asko ba batimela déjà moi au sala bongo la ba batimela bino kiso edaka kisi wana edaka makasi edaka ndeti nini edaka kana ba comme ba jeté wana na bisi on jeté na jeté zo traité comme maladie na même hémorroïde mo comme passe aux kota na toilette zo suma makila mo chopa ko bimayo anu se fungwa mi ozali ko pepa bagage ya mabe mo kosana se alifongi na zoto na ya mobali kufa makasi ezalaka te kuma ko na lidusa mandefu okatani na meto makolo yango nde ekotraité yo bien pe kosunga yo mbakasi. Je n'ai pas trop compris. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Salut à toutes et à tous. Bienvenue sur votre émission La Vraie Source. Nous avons le réel plaisir aujourd'hui de vous faire découvrir la réalité en République démocratique du Congo en ce qui concerne la vie, plus précisément à Kinshasa. Après, Bota la lisusu ndenge ba jeune ba se débrouiller ba jeune et à la réalité des jeunesses na biso et à la que faire. Vaut mieux vivre comme ça qu'être un bandit et un kuluna et celui qui se débrouille comme ça. Voilà. Yango moni yotan fimo bozo fanda bozo luka ngana melaka champagne. Tant bino yonga mokonzi bo yonga patron nakolo ba champagne. Voilà. Tant au somba champagne c'est bien, c'est pour toi. Mais bon est-ce qu'en réalité il y a mutu moko boy à vivre un intérêt ya mbongo yo melela la bière na place mo ya luxe. Est-ce que tu as intérêt à vivre pour aller savoir na mukolo? Pour comprendre la réalité. C'est la vie, c'est la République démocratique du Congo. Que faire? Vous aurez la réponse et c'est à vous de juger. C'est pas. On continue toujours de Nabisabino spécialement et Zala Siko Boto. Vous avez pédant de quoi ndeni? Bien, madame. Comment on a? Comment on a Rigen? Hein? Rigen. Au fond d'Awebo. Azala commune à Selimbao. Wow. Selimbao. Oh, il y a TV là où on coopérer. Oui, il y a la ville pour coopérer. Ok. Autant pour la moyenne, Makolo. Mon total, mon aga Makolo. Deux tours bagambila, Makolo, ti place na Kindesuka. Ok, on va quasi. Ce qu'on est Bilamba boy. Aux Zwangonde, tu vois, puis au Salarandeni. Bon, Bilamba, to sombara ba Sénégalais bayara nango. Bautara nango. À partir à Brazzaville, nous avons des bailleurs à l'eau. Ok. Ne dit budget bilo non boza combien? Budget bilo on a nyoso so tali nyoso za moins de $100. Wow. On a bana? Oui, j'ai peur de 4 enfants. Mais est-ce qu'on est dans la journée et arrive à côté qui combien, côté qui ndeni, en journée de tambola par toujours mon bimba. Bon côté cannabis au de tambola oui bana ka to côté. Oui bi commerce na aussi wande koma. Rotambola pe na journée tout même au tekité. Rotambola pe le pe na journée boye. Aujourd'hui par exemple à 20 000 10 000. Au bon à moi 10 000. Donc 10 000 francs c'est $5 en fait, $5. Aujourd'hui à moi 10 000. Le bombi 10 000.
pe lobo ko bima ko teki to 10 000 wana dépasser ndeti bonaza na bana par exemple mibale bazotanga mibale bana futela ndako mai courant eko tombo petit fait du mois pour bombi par exemple $100 au bombi na ndako et que tombe fait du mois kotala pe do futa ndako ba mai courant au monde pour tikali pe lelo côté donc to tourna ka bongo impossible mais vrai. Voilà pourquoi j'ai toujours l'habitude de dire que Dieu existe dans ces pays. Parce que nous avons fait Sabino contenu, c'est-à-dire au bimi, au coopérer, c'est-à-dire au foot du transport, au yé. Donc ces gens batambola, loko la muta tambola. Vu bato yabi Congo, ville mobimba dans Selemba ou à Tambouissa, à Otekabiloko et na fin peut-être j'ai pas qui bien à se retrouver le roi à $5, to 5 €. Il y a un monde qui nango donc bon monde à vivre, vous imaginez, c'est la réalité de notre pays. Ah bon? Donc, est-ce que beaucoup t'en appellent la difficulté, monsieur, il y a menace, il y a Kimoyibi, il y a Nini? La difficulté, menace, c'est Ali, parce que au moins, beaucoup de choses de tambola boy. So tali majorité, nous avons na ka batbo sala mo commerce mike. Yango zo sala po batu, bazwa ka eloko kulia. Oya kosomba na lupango toyebi te wana nzamba sunga bakota mo pona ngora mo eloko mo kulia mais okuta ndeti boy père de 4 enfants bana mibale bazotanga mibale pe bazana ndako naza sika na ngamo ko na bana nanga mais nde na otambola bokuta na pe na menace ya jipa la police pe boy pa bakangi bilamba nyonso bakangi bilamba na journée no pe ekeka ka boy bana no pe na ndako ko mona pe balali nzala tuma pe bakoki batio pe na kasho. Pourquoi bakanga bino? Balobi nde totambola tosala ka marché mbila. Nde totambola tosala ka marché mbila to boyi te tosala ngona volonté na biso te. Tuna ndimite mutu moko te ko lunga asala musala pasi na volonté na ye. Yo amoni kazo se retour. Tosala boyi pona ko kaka moyen de vivre tosana basi tosana bana. Do to ko vana banda kuté. Toza pe na posa misala, suki misala ezali. Oyo kosunga biso to aider bana wana tokosala ko misala ezate tozo vivre kaka na ba biloko o moni kaka o budget na ngamo moni capital yango esala le premier ti de 30 bana balia bana batanga kaka. Ok, voilà. Mais par rapport à cette réalité, bandeko bolanda biso ba association bandeko mususu ba o ba olinga peut-être ba aider yo. Personnellement, bon, juger, aider. Alors, est-ce que vous changez d'activité, Moussous? Oui, nous avons changé d'activité. Et ça, la Rabie d'abord passe. Dès que nous avons des Sénégalais, nous avons des biloko au Ebélé, nous avons des biso. Nous avons vendu nous avons dit mais le coup de ça, les hommes, ça la macasse, nous avons payé Moussous autre ça la go. Pour que vous ayez mbongo na yo moko plus ça la marketing on te kambala za pe ebele to kumisaka bazana mbongo baza ba patron pourquoi pas bango pe bako ko somba biloko ndenge ba Sénégalais pe ba somba bake ba sombi pe ebele ba ye nango awa bakomi pe ko pesa biso batu mususu o tozala bo angana na mbongo 100 pièces azana 100 pièces batalo no te ka mo bien lobi yaka to peso nombre de peso qui n'était ka bongo ndeti pantalon boy botek ndeti o boy combien ndeti o boy to bandarango 20 000 à débattre. Ok. 20 000 à débattre. Par exemple, nous avons 10 000. Nous avons 13 000. 12 000. Nous avons 15 000. Donc, mais ils ont 10 000. Ils ont 12 000. Donc, ils ont intérêt à $1. Intérêt à $1. Ils ont intérêt à 13 000. Intérêt, il y a $2. Il y a $2. Parce qu'on peut taper 4 pantalons dans la journée, mais problème. Par rapport au ndenge zalaka liboso kotambola côté qui fait 10 pantalons mais les lots quand même à 4 pantalons 5 pantalons ça problème Thomson ga oya mukie kaka oya pambo so kina mukie ba so 2000 parce que za na bana 4 sont ba combien de façon donc ezakaka un mot za na ozotikila mwasi mbongo un mot ça zo déclarer en réalité pe na réalité ba condition boy bongo comment est-ce que beaucoup na ba 4 bana tant qu'on dit que pour le moment on a posé bon très stable par rapport à la réalité en beaucoup là-bas. Non na kolo bani. Oyebi biso na Congo awa. Parmi na kolo baga na Afrique. Kobota
atopekisa yango motu nayebi te po tokóma lokwa bachinois mpo botosi bato ndeti bato lokwa babiso boye toyebi ndenge basalaka bamwana mabe te make tolandelaka nini ndeti nga naza na bana nga baza na dekade nzambe ya monene eloko eleki kimia eza te topesa contact na yo na bato nyonso baobenga biso topesa bango contact mpona baluka bango bakoyede zokota caméra message ni oza na bango bato nyonso baotala yo bato baozana ata na moyen moko boye alobi ke bona longwa natindela ndeko pour ka changer commerce pour ka changer activité to amate susu nino oyesa bango nizokota message nazopesa bandeko na biso oyo omoni bandeko na biso ebele baza a balibane bandie baza na bolingo basala mwa association na bango moko boye mutu akozala na mwa ida bien bamulike mutu aza na ida bien asalaka bien ndenge nasala mwa eloko nanga mobuna nango 4 ans okomona bazwi bake basala eloko na bango moko bazwi bandeko na bango batie bango wana bazokadre bende ozomona ebele baza bapatron. Merci beaucoup. Prochainement, tozo yelo to contacte. Merci beaucoup. Ndeni. Kimia. Na lelo mabe. Comment on est? Comment na Augustin Twapana. Augustin Fanda. Fani na Petro Congo. Petro Congo. Oya ko kopera na ville. Oya ande obeta makolo. Na kana transport, mo kozonga ba difficulté ba transport ko makolo ti place au coût de transport. Dès ta partie à Villa Makolo tu as. Na go banda ti 7e mairie. À partir de 7e mairie na go zo de bonon na kitwa na beti Makolo ti là. No quoi guerrier. Dès na pes exemple. Dès biloko union sobo. Sogi mutabia sina sobo biloko union sobo et oh combien union sobo. Tige à combien tige moko. Tige moko est à 2500. 2500. Donc, 2500, non, il y a 3 tiges. 3 tiges. 2500 et ça, 7500. Donc, Biloko Azan en Obo, ça va plus ou moins de 10 000 francs. Donc, c'est-à-dire, au Azan en Obo, ça fait presque $5. Oh, ça va pour un gâteau. Un gâteau. Donc, au Tekaka. Boye journée mobimba otambola. Otambola journée mobimba ti ba pourquoi nazoni ndaki. Tina masina. Tina masina. Bénéfice ya biloko eza aux années de bénéfice à combien la journée? Ba $5. Que ba $5 par jour. Né na rose. Ceux qui n'attaquent bien te $4, $3. Si na teki moi bien $5 ni na rose. Wana tamboli journée mo. Wana tamboli journée mo bien. Bobele la. A des fois peut obéir là. Ndeni bobela ndeni kana. Obéla boudin. Ce que mon ibano bengi bon. Kaba système. Système où beton na kola boando sala boy. Oyoka kota salami bino be boando yiba biso oka olakisi très au kata awa mettons au kati na ete bato baoye bango oka nzoka audio tino côté wana okati obetango boye eloko yo asko bato batimela déjà moi osala bongo ezala bato batimela bino. Ok, mais aujourd'hui si on met un budget on décide de t'aider par exemple soit au continuer na commerce oyo soit peut-être au changer commerce au sandem. Bon, ndeti ngai na tangi na Don Bosco Masina, c'est l'école professionnelle. Ah bon? Naza menuisier, na sala ape ba mapa. Maintenant siko ba effort nyonso na sala juste na lukama montant pona kangisa na ko sala soit moi atelier soit moi pâtisserie mo ba mukata moi boulangerie. Maintenant mbongo wana pona zwata four ils ont permettre. C'est pour cela qu'il faut que de toute manière. Si moi épargne à moi $2 par jour si c'est au coca. Des nagos ça l'a aidé. Mais c'est un moto aidé ngai que. Pour ça la budget on négocie à combien four one? Four one négocie à $300 déjà au coca. On somme déjà four nanga normal. Ouais. Donc wana okomi patron ya yo moko omo sala yo mapa okomi ko évoluer makamno nyonso. Ok. Difficulté beaucoup tana non. Na oteka bo. Oteka la mutu mususu bo ya boto incompréhension.
opesa biloko boye aboyi ale oza oblige ya kozwa biloko wana osali déjà perte ade fois mpe okutani na bayankeli babotoli mpe biloko badifficulté yango wana. Ok. Yaka. Ok. Ça va. Ok. Maman, Yaka. Oh, c'est bon, ok. Ça va. Bon, pour aussi, ça c'est bon, continue. Tout le monde, ok. Pour aussi, ça, on a bandego, nous sommes dans la mission. Bandego, on a idée, on a yakoede yo. Bandego, bana bonne foi que dengai on bien que na zoteka boye kona moi objectif mo boye kona na atteindre mais moins au permettre que so ba ko dengai ba so belenga ta fu et ko denga na ko aider sous batu misusu ko dana na métier na ko apprendre pe pas batu misusu. OK. Maintenant c'est pour ceux qui moi go réaliser en exact donc na métier on est okufa. OK. Et là on a signé ka yango so ba ko denga eza malamu ko na aider pe batu misusu. OK. Merci beaucoup. Alex. Voilà, ndeko ndeni. Malampe. Comment on a? Kombo nanga souverain. Souverain. Ah, souverain kombo ndeni ata yo moko. Ba bote ko nga ko ba souverain. Na kutaki ba komisanga souverain bien na yebi makambo. Na kutaka ba komisanga souverain kana yebi makambo te na ko sala tendeni. Ah bon. Ofanda wapi? Bon, nafandaka na Kingabwa Polare wana. OK. Yo tekani? Bon, natekaka bakisi oyo ya makoko omono eza na kantine. Aneza musalo eleisa kanga yeso kanga imanda. Kisi ya bakoko. Tomunza mana na talo ona. Oyo eza nini bo? Oh mangati. Makasa nini ya mangati nzeta mangati eza mangati wani eza bonkese na bokuza mpela na ndubo yoko yango ne totokisi yango na moto eza banzete na biso oyo toutaka na yango na mboka te ya kosala yango na ndenge totekaka yango. Banzete uta wapi? Toutaka yango na Bwende. Lokola ngayo naza moto ya Bwende. Na Bwende? OK, tutei mabiso. Do banzete uti na Bwende esko kiso edaka? Kisi wana edaka makasi. Edaka makasi. Edaka ndeti nini? Edaka kana ba komwa banzete wana na bisi nzete na nzete zo traiter ka maladie nango. Même hémorroïde moko pasi ozo kota na toilette ozo suma makila mocho pako bimayo anusi efungwami ozali kopepa bagage ya mabe moko sanase alifungi nayo. Zoto na oya mobali ekufa makasi ezalaka te. Kuma kona liduso mandefu okatani na mbete. Mokolo yango nde ekotraité yo bien pe kosunga ya mbakasi. J'ai pas trop compris. En fait, non, comprenez. Est-ce qu'on est qui sont des abos? Et copo mobo est combien? Bon, nateka ka linzanza wana izana 500. Linzanza ndeti za tomate 500 francs. On peut asomba ngwe bele. Ndeti cantine mobimbo boy koza combien? Bon, non. Oyo eloko ba fixaka mbongo zaka oyo zo tekango mikolo nyonso pe zosi. Mikolo mosusu pe natekaka te. Na mikolo pe zalaki ya ba confinement na tofandaki pe na ndako tobandaki obima te. Aoki obima boye mo. Soki ba sombeli ngai mo bien na kezo aka mo 10 000 mo 15 000 na tango. Bon montant do tekaka loka ba $5 na journée. Nini oyo oh do botambu sango zo tambola bobelela na belela obelela ndeni simba na belela ka lokatolongenzwa lokola bawo ba ebinga ika soki antia ikumwana ata azana ndako ifale bima pona ya kusoma soki wa ebite kaka ndenge ya moni boye aoki omona mo asispi abenga ipe na expliquer yende nini ngana zali ko lokatolongenzwa elakisi nini? Lokatolongenzwa ezali mibali ya monoko kasi misala ezali te yango ne tozali koteka yango atango komela yango kozala na misala makasi. Voilà, c'est la réalité de Kinshasa. C'est comme ça que la jeunesse, hein, ces débris, vous devez comprendre, c'est pas facile. Voilà pourquoi on a Oloba.
Dieu contrôle ces pays parce que ceux qui me donnent des interviews, tu traduire en français, en anglais, en espagnol, place au fan d'Aranasi, aux étudiants ou élèves dans le lycée, aux expliquer à la classe réalité, au moins les planètes, mais c'est la réalité. Nous sommes à Kinshasa. Aux Abana. Bon, nazana mwana te na yaki ngana mere akufi na bandi ufanda na ngaka boye donc kapo na komi ozalandi ti fazere kulala kaka libanda ti na ekokuta na ngana grand frère moko na biso ya liboso me ya banda ti osalaka mosala o grand frère na biso na bao wana mona monora na batelemi wana aye kobenga ngai toye kobanda kotambola ngana eti kolaisanga ba place ya te kaka ti na ye koyeba mpona ngai ya kosimba Otangi classe? Natangaki kata en mère azalaki, natangaki na komika na première zéro, mère ya kofi pe na katani. Oza à âge Naza mwana ya 2002. Ok, ça va. Donc voilà. Na bandeko no sobola nda biso zelo bandeko mo babi ba aider au salata formation moko na INPP voilà. To na bani na biso la formation au sape formation mo boye au bas d'autres choses parce que comme ça c'est trop dur comme ça chaque jour autant bolara boye au d'apeine attend soit il y a aux ongles la classe soit il y a autant à zone de comment bien aider soki baede ngai soki tozoteka biloko oyo kaka mpona namona te soki nateki yango boye te ekotinanga kaka nabima fazere ou bien nayiba ou bien nazala mobotoli ya bato me nde mpe eza mosala ya likambo yango mpe ezali ke domaine na ngai te yango wana natekaka babiloko oyo ata nabimi nazwi ata 5000 ekei esungi ngai mokolo mpe nazwi nafuti mpe ndako na place tofandi mwa 25000 yango par mois mpe nazongi na ngai. Très bien. Merci beaucoup. Vous avez un numéro de téléphone? Naza na numéro de téléphone. Ok, au numéro de téléphone et pas assistante nangai. Bon, on peut ça peut numéro de téléphone comme ça on peut mais tout aille alinga en contact nayo. Nous sommes à Kinshasa. C'est la réalité de Kinshasa. Désormais, et ben aux alabo et place go fandi pour réfléchir. Mais j'insiste sur la femme congolaise. Tant labo, je me pose la question. Yom to nyoko la mwasi. Yom to na respect à maman te. Yom to expose à mwasi. Regardez un peu les réalités. Vous savez, chez nous en Afrique, les papas peuvent vous abandonner, aller trouver refuge ailleurs. Hein, parce que coup de cœur, moi et bêta qui est libanda. Mais une vraie maman, Atikala toujours pour ses enfants. Allez, ça va, n'a passe. Voilà pourquoi dit-on le bon Dieu est une femme. Dans la réalité, vous comprenez la réalité. Il y a un concept dans les arabes. Chaque fois que vous avez obligé à être. Si vous avez en contact, vous aider ou aider. Au cas contraire, pas de souci. Mais on a bien précisé, obligé à être. Nous allons faire ça. C'est vrai qu'on ne peut pas aider les Congos qui sont dans mais on a une initiative à bout. Tu es jeune comme moi, je sais que la diaspora de la Lobara, vous avez fait d'ado ce que je suis aujourd'hui. C'est grâce à vous. Et nous avons fait Luka, bon, on a la réalité. Autant qu'on a besoin d'aider comme ça à travers moi, nous avons pas backsapé belé. Ils ne se feront ni tort ni dommage. On est là toujours. On continue la réalité ici à Kinshasa. Merci beaucoup à Imak Makengo qui a réalisé cette émission, Simpson et Sélé, toute l'équipe, Anekaba Forcé, droite Nana, gauche Nana, Rihanna Domingo. Merci infiniment à vous. De la peine, c'est l'effort qui manque à la moi. La bête à l'ibanga pour te mettre. La bala kabibi.